Merci la bila batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche moko to chano Océan du Congo la chaîne Libération epai oyo to sasaka to panzaka epai oyo to zalaka bongo bakongomani bisiko to belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya ekolo Congo epai oyo to analysaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka éveil patriotique epai oyo to longolaka peuple congolais la bolema esika oyo to salaka musala ya Jean-Baptiste epai oyo to chaka litoro na nzete po ete to benga yango malamu esika oyo to akabongo basinzili pola koloba ete peuple congolais telemango ngai belemi tozwa bonsomi bwa biso bisika oyo to telemaka ferme fidèle kola bakuke pola kozela lisekwa ya République démocratique du Congo epai oyo to kundolaka maloba nkoko na biso le laboraire o aloba la biso bêche fouillé ne laisser ni place que la mer passe ezui la montée religieuse ezui équipe pour la terre les États-Unis d'Amérique ezui manana na kunya dolanga les États-Unis d'Amérique ezui anga mokonzi na Angleterre ezui ya mokolo mwalelo na babonné la biso Océan du Congo. Merci encore une fois, vous continuez à s'abonner massivement, beaucoup zalaka bongo de cité, puis la bilo batu bozo kalibaku, ya kolande émission du début jusqu'à la fin, vous partagez, vous likez, vous tchaba commentaire, bas si je suis en paix, bas jamais, nzambe akozangate ko pambola bino, ezui, yalelo, ndenge tolobaka la bino vous informer, c'est notre devoir et na temps réel, to bombaka vérité, na sali pekate, tokolobela nini, tokolobela bongo, makambo ya député mwana ntutu oyo boyo so boyebi bakangaki kombola yeso ki na lobi malamu soki pe na lobi malamu te bolimbisi tokolobela maye oyo matali bongo boteki lisusu ya chemin de fer na port de Matadi pambate zali malamu te sengeli to kundola yango pe na bino banso pe boyeba yango toko tia bino boyambami ya mwana mboka Martin Fayulu tata mokambi ya SID oyo bayambi bongo na mikile bapaya na bato ya parti politique na yepe toko pesa message ya professeur Kwebe Kim Pele pe na makambo susu toko yeba komolobela yango ndambo na ngonga oyo ba pesi biso. Merci encore une fois la bena biso na Canada na mboka ya papa Alfred na mama Clarisse na mboka pe ya lipasa nanga ino ya se ante live. Merci pambati ya lobaka biso maman Seya toyoka ka pe malamu atana moke kasi ochingolaka malobo ezali. Merci encore une fois ba maman missionnaire na plus trondé Anita Babe il faut que yo moto ba kokwa lumumba pe na papa Michael wana penza yenda ya Océan de la presse congolaise à Liban en France na maman Célestine na maman na Jolie na Suisse mon mère na Autriche. Merci encore une fois na la Chabia na plus 49 maman sociale maman ya banabiti kila mais plus 49 Djende talota ketumba kabuya l'homme puissant toki m'appelle na lombango na boyambi ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Par le 10e, Bande kolanga ibilo baso bomoni lolenge kani mona mboka Martin Fayulu Madidi ya moyamba maki Martin Fayulu Madidi bayambi pe ya kitoko na bande ko ya SID pambate aye na mikili ya bapaya toyebi penza motindo ya voyage na yete kasi tolobeli yango po etazali moko ya politiko ya makasi ya République démocratique du Congo oyo bino banso bochela kape mitema atako makambo yeko kene nyamu ndenge kaka nzamba lobaki kasi tokozanga te kotanga bakombola bango na misala na bango bali bongo kosala Martin Fayulu Madidi bautaki bongo kosala marche monene na kati ya République démocratique du Congo oyo elingaki ezala lamuka organiser pour la bolongo Félix kasi komaki bongo bosanganya ba parti politiko talambeba ekotaki na mwa kati kasi Martin Fayulu atangami na mwa makamba yike yango tolobaki tochela bino boyambi na ye kasi sikoyo tokende nanu kolobela likambo oyo ya député bakangi kasi pesi pasi pe mawayambo to simba pe to analyser to landa la bokebi to tchana no ba mouvement citoyen o bazo plaider cause na ye kabo ya l'homme puissant en vidéo.
vous enlevez les 545 officiers tout rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création d'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batété qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas des Batété la belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord. Mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batété là, belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Et puis c'est pas en République démocratique du Congo pambate bino banso boyebi likambo ya député wana bakangiye penza bakangiye na maboko na biloko pe azali bongo kasi bandeko langa na bokundo ndeka tokendaka boye député wana bino banso boyebi ke Africell ezalaka bongo ya bamana Rwanda kasi kolo lango ye wana tala modèle ya misolo azali na yango. Pe lobby alobi ete akoloba yango tokosenga na kabuya l'homme puissant azela biso penza la lombango po ete lobby esengeli tozwa yango na RTNC pamba te ekoleka bobele kuna mona mboka lobi akopanza mpoke akoloba mais asi atangi bakombo ya bayi politique yango na yebisaki bilo ezali pasi pe mawa apesa $400,000 na mona mboka Martin Fayulu Madidi tina na yango nini tokoyeba yango lobby. Parce que ça les biso pour biso to ramasser ka ya biso $400,000. Après ça qui est pourquoi bazala ki la COP nini on suppose que pas ces ali makasi pambate bakambia ye ekolo Congo bako négocier ka ba Rwandais bakambia ye ekolo Congo bazali na ba accord na bango moko pe boyoka na bango moko la ba Rwandais yango tala tina etumba ya République démocratique du Congo ekoyo kombika te. Yango tina etumba ya République démocratique du Congo ekoki kosila te soki population botelemete. Toki nembangu lokola tosimbi makambo oyo ya moto mabe oyo asali makambo mabe na République démocratique du Congo pona misolo miaye azali kosomba makambo ye ko Congo. Tozwa nano professeur Kwebe Kimpele ni na lobela biso video kabo ya l'homme puissant.
incriminé. L'honorable Edouard Mwangachouchou, Easy, est malade. Il a subi une opération à cœur ouvert. Il n'y a pas si longtemps, souffrant de l'hypertension artérielle, le traumatisme et l'anxiété de ces derniers mois l'ont considérablement affaibli et l'ont détérioré sa santé cardiaque, délicate et son bien-être général. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels oblige le droit à la santé. Sur ce, le refus de la Cour à rendre collective la liberté provisoire afin de prévenir sa santé est une violation flagrante des droits de l'homme qui entrave en même temps l'état de droit prôné par le chef de l'État lors de son accession au pouvoir. Rappelons qu'au cours du mois de décembre 2022, l'honorable Mwangachouchou a été admis aux urgences du American Hospital de Dubaï. Ses poumons et son système immunitaire étaient affaiblis car il avait du mal à respirer sans l'aide d'un appareil respiratoire. Ce qui est grave, ceux qui gèrent la prison de CPRK ont confisqué son appareil respiratoire que sa femme avait apporté à la prison. Toutes les vitamines et tous les suppléments lui apportés pendant son incarcération et ont été confisqués et emportés par ces gens. On sous-entend que la prison veut sa mort. De plus, l'honorable Mwangachouchou est un homme bien âgé qui a d'autres maux physiques qui nécessitent une évacuation dans de meilleures conditions afin de s'assurer que sa santé ne se détériore. À titre illustratif, il souffre de douleurs chroniques et il est en retard pour une chirurgie complète et remplacement de la hanche. Son opération de remplacement de la hanche devait avoir lieu l'année dernière, le 29 mars 2022. À raison de l'horaire chargé de supplémentaires, cette opération a été reportée et aurait dû avoir lieu à la fin du mois de mars. L'honorable Mwangachouchou a développé par la même occasion l'arthrite de mouvements simples, comme s'asseoir et marcher, sont très douloureux pour lui. Voilà pourquoi nous, ONG, mouvement citoyen et activistes pro-démocratie, demandons une liberté provisoire afin que sa santé puisse être garantie. Il ne va pas fuir. Nous vous remercions. Bandeko balandi bolandi pe na bokebi akoloba matali est ya République démocratique du Congo. Na ebite mitema o ba pesa biso ba Kongomani ezalika ya kofinga ya kochola ya kozanga kosala analyse osilo teke tolele bato ya mayele baike oyo batondi pe na mikili ya bapaya oyo tokoki pe tango mususu tobengaka bango na nzela ya singa bondimaka biso po tosala nanu mwa ba analyse na likambo litali est ya République démocratique du Congo pe insécurité oyo ezokoma na molongo mobimba pamba te ezali kopesa somo na ye ekolo wa biso boni etumba moko ekoti kasi bato bakokoka kosilisa yango te na banzi la tongo na lelo bolandi ba video na Nigeria elaki opesi mbwambo aboyi ba Nigeria ba telemi bali kotombuka bakosala ezali nini po ete ba Nigeria bayike bali bobele bango na bango po ete biso la République démocratique du Congo métissage koma pe bakambia ye ekolo Congo bakolia na bakoteka mboka kozoka misolo miike ya bapaya osilo te bayebike bato bali bapaya meboko zo mbongo na bango tala pasi e kosala biso bato la mayele bakotambola to na bato mayele bayike lokola mona ya kikwite ali bongo molakisi ya ba français to ali bongo na savant na biso États-Unis d'Amérique tena bato mayele bayike lokola Achille Mave ali bongo professeur monene ali bongo na Angleterre na mboka ya yanga mokonzi Achille Mave ali bongo moto monene ali moto monene mona kikwite savant wabiso États-Unis d'Amérique soki na ko tanga komoni ko kimanga mwa moke kasi na banzi bilo baso boyebi moto na mayele bato la mayele bali baki quelque ba professeur Yombi bato la mayele bali baike oyo bali ba médecin na mikili ba paya o bali ba bisika la bisika bandeko la ngai to kitana le momo ken époque ya Zaire ya Mobutu ba professeur ya mayele baki wapi na inikina bana bako uta na molongo mobimba ko ya kotanga la université na biso ya Kinshasa bato bako ya
bipai na bipai ba médecin ba kolongwa awa na République démocratique du Congo ba kei na South Africa na mboka ya Guy Lompinga père double na na Lompinga Guy merveille kitoko bano balanda kanga équipe de 7 apôtre Doudou Nsambi to bengala ko yanga ndeko pasi makasi République démocratique du Congo ezongi sima bandeko la ngai est-ce que ezali te po ete kuna tozalaki na Dresson au front qui était longtemps courbé pe Zaïro yaki dans la paix retrouvée plutôt to mekana nous komiye banini ezali koleka na ye ekolo wa biso Congo. Pourquoi tu avances à quitter Mobutu alongoli biso na Congo même biso na Zaïre Zaïrois dans la paix retrouvée peuple uni nous sommes Zaïrois alongoli biso na Dresson au front qui était longtemps courbé. Mais biso tolongwe tozongi lisusu na Dresson au front qui était longtemps courbé. Donc tobungi c'est kimia et kima lelo kimia moralité ya kafumba ya somo ya vente ya chemin de fer ya vente ya port bino banso bolandi na bokebi boyoki ete ba oyo pe basalaki port ya monene ya pont maréchal bango pe ba japonais ba koya ali ko déclarer le sous-basse pe chemin de fer oyo tiki chassa tinda banana mais ataku tu penza bolema atape makambo ya malongi aliso na mituna biso te. Mais comment mboka mobimba bino boko sala yango boye lokole yali eloko ya moto moko o ana poche na ye misolo na ya kokaba yango soki alingi soki kutu moto abala akosala dépense ye moko te esengeli bango babale bavanda bayeba makambo etali misolo basolo la poete bayeba ke mbalo to kosunga libota oyo mbalo to kosala mais boni République démocratique du Congo to kotambwisa yango lokola eloko moko oyo euti ya poche ya moto akosaka lango lolenge ya lingi nali komo kundula bino lisusu makambo oyo po ete boyeba nini penza oyo ezali kosala mape nini oyo esalamaka tolongwa la kati ya kifanatisme tolongwa la kati ya kosoutenir bozoba kasi totala nde nation po ete lelo eloko esangisi biso ezali bongo ekolo kafumba la likambo ezali bongo Congo kasi maso matikali ezali bongo ya mike ngana li moto ya boye ngana li moto ya boye ngana li moto ya boye mais eloko esangisi biso Congo sans Congo tokoloba na te tokoyeba na te soki toyaki na bamikili misusu mais lokola tozaka na patrimoine moko ezali Congo bolanda la vidéo on a kondoli yango lisusu kabo ya l'empuissant nilichunga baba yake na South Africa nilimwambia nani alinipeleka mimi na Rwanda na 2013 na 2012 haiko Tshisekedi le peke nilimwambia buseme ukweli busifiche ba Kongomani bila madanganya Tshisekedi tulikuwa tumika naye na M23 Bujue leo kitu. Alituita Kinshasa tulifanya 14 mois. Anatukulisha mzuri sana kuwashinda bote niki sibuku hapo. Sasa wewe na kiwanja huko unasema hey. Il nous a appelé Kinshasa 14 mois. Ba video iko. Gari ya mzuri, communication chaque jour. Wakati tulikuwa na pori, tulikuwa naye. Tulikuwa tumika naye. Tulisikilizanaka kama Kabila atafanya 3e mandat, sie bote tutamupiga. C'est tout un pic. Tu sais que nasema ni enjo butakomoa Congo, ni enjo M23. Anaenda anakamata pouvoir, anatugeuka tena sisi njo tunakuwa tena ba étranger ba Rwanda. Un président kama nasema kitu sai na 8h. Na 12h anaenda kula imbwa, ale anasabu maneno. Okay, tunasema hivi. Congo gisi konaenda biko na batia chup butukiane mais celui-là n'est pas congolais père de père et de mère même la constitution les Congolais ne savent même pas lire la constitution mais qu'est-ce que dit la constitution qui est la loi suprême du pays qui est congolais et qui ne l'est pas balasema nationalité mbili mutu hawezi kuwa nayo tous nos politiciens commencez par Tshisekedi bote batoto yabo ils ont des nationalités belges banasoma bulai na mana kudanganya mtoto wako yende masomo na wewe unaitika sema mtoto wangu anaikala aïe mon peuple périt par manque de connaissance les jours vous allez comprendre les politiciens congolais ils sont là pour leur ventre utasema tusichukiane tupendane comment tu dis que celui-là n'est pas congolais qui est congolais mais par rapport à quoi tu connais 4 grands groupes ethniques na Congo
les Bantous, les Soudanais, les Soudanais de Bakakwa, Baloubara, Bazande, sont des Soudanais. On accepte ça, sont des Soudanais. Les Nilotiques, c'est là où ça pose problème au Congo. On doit se dire la vérité. Les Congolais, ils pensent que si tu es Bantou, c'est donc Boudou Moniyak. Ou tu est-ce qu'on dit maintenant intellectuellement? Si est bon, tu n'as qu'à couler auprès de lac Tchad. Il y a des intellectuels ici. Les Nilotiques, nous avons les Tutsis. Bande Kobolandi la M23, comment Bazako s'est manqué la Félix, comment Bazako Loba. Ils ont une nation congolaise des humiliés, Bande Kolangai. Comment Bapaya Bakoyo Koya pour la communion Kolabiso Boy? Comment Bapaya Bakoyo Koya pour Salabiso passe député ou Azaïna Kacha parti politique ya Bahati? Alobi akopanza akosasa. Bamboso bakozanga te. Po ete papa Mboso. Oya parlement lo bakali kamonene soki bilo bobungi yango. Alobaki ete ba député ya Est boti kapé ko tia maboko na bino. Kasi toloba kaka lokwa makelele lokwa to kaka lokwa ba chaku Mboso bakanga ye Mboso boy. Mena suka lango etikala kaka bongo Mboso basambisa yete eloko moko te. Po ete Mboso soutient chef de l'État. Na on a mona eloko bongo te. Mboso soutient chef de l'État. Mboso a commis porte-parole et chef de l'État. Ah, Bande Kolangai. Et ça, la malamboka ni rentrée parlementaire ya ngope komi nini bakolo balapso ya motuya député Oyo ya Rwanda lobi akopanza. Mais azana parti ya Bahati. Quelque part bilomo bozo mona te ke bakambio bazo kamba biso bali bongo malamu te. Tango toko beta mbela toko loba pole boko linga pe ko sunga biso te. Toko ko ya kala ba problème to alika censé ya koloba. Toko mi ko kima ka sima liloba ya Nzambe. Nzamba saloba nyoso ndekolanga. Nzamba saloba nyoso. Totika kokosela Nzambe bakamba ikongo mali bozala motema malamu. Merci encore une fois la bande kolabiso o ba telemi balobi les premiers bali ko beta mbela kaboya tela biso vidéo pour te komoke na biso moke la suka. Ingeta lisusu. Ingeta. Bandeko ba congolais ba maman ba papa awa bomoni to sangani lisusu. Bobo mesano tozaka soki likambo ezali tobimaka tozalaka na gare du Nord na Paris boyokaki message ya marche ya munene oyo bana ya mama Congo baza ko organiser le 1er avril pour dénoncer insécurité pe guerre oyo ezali na est ya Congo oyo ezali financé par Paul Kagame les criminels lelo oyo na ba infiltré na kata ba institution yango lelo toza na Bruxelles donc toza na porte de Namur, chaussée de Havre, lelo to yeko sangana na ba ndeko na biso ba congolais ba résistant lelo to décider été marche wana ya le 1er avril et ko la marche ya bosangani marche ya unité yango to bengi yango marche ya sauvons le Congo. Congo ezali ya yo, Congo ezali ya ngai. Mwana mama ekolo Congo nyonso sans tendance oyo yebi ke mboka ezo kotambola mabe oyo yebi ke gestion ezo kotambola mabe guerre ezali ko uta pa za ko bomba ndeko na biso to sengi na bino bozala ebele tozala ebele le 1er avril à partir ya 13h na métro Château Rouge to komemana na 13h30 ti na place de la République na Paris. Ingeta. Merci ma maman ma papa bandeko programme ici Pesami. Il y a un temps pour tous. Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Là tu bengi bana mboka nyonso ya Congo place Bozali boye ba que le 1er avril to kosangana biso tout na kata Paris pour quelle raison? Pour la raison que boye ma comme ça le kanamboka to bengi si yo en tant que mon mboka po ya koloba oyo l'ex indignation na yo par rapport à la situation et occupation ya mboka na ndenge bande kona biso bazo kokufa tous les jours. Donc on est là tous pour na ko lakisana mukili mubimba que biso peuple congolais tozo senga bango aide mais tozo senga en sorte que non bayeba que nous situation mboka na biso to posséder même pas 1 mètre à kilomètre carré ya mboka na biso. Ingeta. Donc on est là pour to kende jusqu'au bout, il y a libération mboka na biso et chacun de nous place nous a dit t'as un mot à dire. Donc vous allez la paix moutouté parce que c'est nous qui allons sauver cette patrie et nous allons ensemble pour sauvons notre chère patrie ma belle à Koko Chikela biso Congo. Ingeta. Bakokima o bakokima te. Bakokende o bakokende te. Balobi le peuple congolais, bana Congo, bana France, bana Paris, Belgique, Hollande, Suisse, Allemagne, Londres, Angleterre, partout Bozali.
tozobelela bino manifestation ya kafu ezali le 1er avril oyo na Paris. Bandeko na ngai bolandi mbela ya bandeko na biso ndenge nini bakobelela bino banso botelema. Kasi eloko na senga nini? Bino bwali bongo na mikili ya bapaya. Ya solo bokokutana bokokende koloba la bino pe salaka faire. Mais tango bokokutana wana bozwa initiative ya kosangisa misolo botindela biso oto alia la Kinshasa poto bunde tumba bisaka institution ezali. Pamba te bino tango bokokutana wana bokosangisa misolo. Moto ako uta États-Unis ako kita ako uta France ako uta na tamso na Lyon aye ipo kozala la Paris ako uta la Belgique ako uta bonenge botambola kandenge bosangalaka auti Canada auti pa boko dépenser mbongo pour la kokoma wana et puis kozala moi séjour kozala mbongo ya kolia pe ya kombela kasi pola ni soki ekomi botindela biso misolo bozaka mite ya makasi. Kuna tango boko bimeli mabete yali bongo malamu. Mais awa nde eleki motu ya po ete siko mibeko evanje yali awa. Nyoso bino boko sala ezali malamu po boko accompagner biso to na champ de bataille. Soki biso kaka to telemi na Kinshasa tozui misolo oyo bino boko kitelango le premier et kombeli biso a bandeko la ngai et que to sali chasse à l'homme. Na ebisi bino ete bino banso boko zwa kimia pe boko ya boko sala misala bino. Bwali bayike oboli ko yokola misala oboye bilo ko ba JKM. Bali kosala misala kitoko soka simbinda kwa chelangi ya décorer ngwa sa elolenge okondima te mais sengeli boye na mayele wala bo investir na mboka la bino mais moye boye elite po kimi elite ndeko la bino auti la poto njilwa wana ba uti kokotela ye babuki biloko ndeko wana asu poto monene pona nini po Kongo yali malamu te tango bako ya bako cha biloko kwa ba cible mais soki biso oto ali awa to ndimi ko kufele kolo to lati teni ya koloba ete Congo esengeli ezwa indépendance Congo esengeli elata elamba lango ya sika soki bosangisi misolo botindeli biso kaka motango ya bato bilo bokobima lokolo boli la souci ya mboka po ete mboka ya occupation po ete balkanisation salama te po ete tuerie ba massacre ya liko sala bilo bolingi yango te kaka nombre bilo bokozala wana bolobi te biso lo soto tia $10 à chacun to tindela ba maman c'est un peu bango ba bunde tumba na banzi to kosala faire kitoko to ko rendre bato na justice. Pamba te mabeza li la kati ya ba député ya du Rwandais la kati. Pe ba uti komona mokanda oyo uti kotambola parmi pe bato ba kolinga ba ko ba député lobi ali la mwasi oyo azali pe rwandaise. Mais aye a ko pesa candidature poni ba ko bazali na misolo. Bango ba ali la misolo. Botala lolenge ba komi ko sambwisa mona mboka Martin Fayulu Madidi. Vidéo Kabuya Lombwisa. Il dépêche de vivre. Donc photo balayer. To tie propriété omona kati ndako soki ndako eza salité okomona kuna na kati ba kinsekwa ba fourmi ba biloko bongo ezosenga sikoyo foko kombola osopi mai ndako ezongi propre yango omoni République démocratique du Congo ya lelo mboka ezali bongo ndako eza salité ezosenga foto sokola ndako yango nde banani ba député oyo ya ba Rwandais ba ministre oyo ya ba Rwandais ba DG oyo ya ba Rwandais les officiers militaires ya ba Rwandais bango esengeli to balaye bango nde toke na vraiment ponami ya peuple ko IDPS vivant tala neti motu neti mwanda nsusu ndoki wana ombango pe ya mabe na kokananga ngo benga ngote mwanda nsusu to benge kaka mutu wana atangi les officiers militaires oyo bakolaboraka na ye basalaka trafic ya baminere atangi omoni bajour ezo ya liboso na biso bino epele bakokangama po revete epele bakokangama ekozalaka boye na kidiba boyoki boye pufu bakangi mutu boye yango omoni ekasali barevelation wana toye komona lobby société civile ya Sake société civile ya Rubaya balobi boye IDPS vivant IDPS vivant yo kaka yango nalingaka nalobaka esengeli tosololaka po masolo elekaka na santé te masolo ebimaka wana ezalaka toujours ya kitoko mpo na intérêt ya mboka na biso société civile lobi ya Sake ya Rubaya balobi boye neti bakangi muto ya Rwanda o député oyo ya mwanga nsusu wana député wana aza ye moko te mais tolobi boye na chef de l'état tosengi liboye na gouvernement congolais
omoni awa na carrière minier ya Rubaya oyo bato ba exploitaka awa bazali ba réseau tobengi ba réseau ya mafieux idepese viva sikoyo ezali kosenga nini biso société civile tolobi boye na gouvernement congolais pe na chef de l'état ya roi esengeli kodemantele ba réseau oyo nde omoni journaliste atuni mutu ya société civile wana est-ce que bino makambo bozali koloba bino boyebi bato wana boza na épreuve alobi oui toza na épreuve gouvernement abengisa biso aluka biso tosolola mpo bato wana yoka ndenge batretaka bato wana bazali sont les politiciens idepese viva andeko tolanda société civile balobi bato wana baza bapoliticien sont des politiciens donc ceux qui tolobi bapoliticien bazali badéputé baministre bato wana et les officiers militaires bango bakolaboraka na bagroupe armé étranger ba ADF ba M0 mpona koyeba koexploite baminere mpo ebima ekeni na bamboka na bango yango ezosenga nini fo kodemantele bareseau nyonso wana mpona kodemantele bareseau wana gouvernement asuspendre awa na bacarrière minier nyonso eza awa na Rubaya na Sake esengeli baexploite lisusu te batika yango bakanga baexploite te idepese viva tala ndenge basakane na mboka mboka ezalaki ya baindividu ya bahomme fort yango omoni yo na nga tozalaki eloko te lelo oyo tozwi mwana mboka oyo aye lelo azali koloba na biso bakongole ke bakongole tozokanga place oyo tozokanga tru oyo bakongole tozokanga frontière oyo ya Kasindi esika oyo bakotelaka me toakompanie mutu aboye idepese viva toi accompagner pour les loyaux nanga ceux qui te jouent pas de problème mais tu retires à tout tu retires à ma famille jamais toi demeurer boyer yoka omoni toyebisaki saso ya Brazzaville toyebisaki omoni ngungi monsieur Polo azali muto oyo ya kopesa confiance te azali ndoki munene kotekela ye mabele na yo te soki otekeli ye mabele akobosana te ke yo nde otekeli ye mabele wana mpo asala bilanga alesa bangombe na ye akobanda koboma bino mpe soki abandi koboma bakongole ya Brazzaville akoluka moye asala bastratégie nyonso mpona koya kozwa pouvoir mpo bango bavisa kaka président na kiti ya président de la république barwande wana idepese viva saso ayokaki te me na ntango oyo tozali les insurgés wana ya barwandais oyo bakosiki bazali obi epesanga kanda makasi oyo nazoyoka ke conflit eke yaka mpo bato oyo baye koputike biso na babuzoka moko boye lelo tozoloba boye nayebisi bino babomi un chef coutumier un chef ya village kuna na mboka moko ezali kuna na ngambo ya Brazzaville epo barwandais wana idepese viva pi ebembesa na ngambo ya Brazzaville babomi chef wa mboka ozomona sikoyo babomi ye ndenge nini ezali na baliniere oyo ya biso awa na maluku edekole ezali kokende ekembandaka kuna na bakisangani me baliniere wana ekomi kaka mwa liboso boye bambendre wana bayeba atake baliniere oyo bande komema kuna na kati kuna 250 congolais na lobi de père et de mère bazokende kuna koteka bawangila na bango bambwengi na bango bazwi baliniere babotoli matelo soki nzete soki eloko nini soki vola bamemi baliniere tina pembeni kuna ya Brazzaville nde omoni selon gouvernement provincial ya Mai Ndombe balobi na kati kuna sur 250 congolais oyo bazalaki na kati 190 congolais bamonani te dispari babungi donc batie bango na mai batiola na bango oyo na bamboka na bango bato na bamboka na bango na barwanda wana barwanda bazokufa kaka pourquoi biso bacongolais nde omoni bamosusu bamoni bakufi bao babiki mwa moke ere bakiti wana mbala moko batraverse na village eza na ngambo
nde omoni na village wana babomi chef coutumier wana azali wana idepese viva idepese viva yango omoni ere biso tolobaka awa ke bato oyo basala insécurité awa na kwangu bautaka kuna na mabele oyo saso atekelaki barwandais bazokatisa bazoya koto oyo bato wande kondima te ebembe eza kuna na Brazzaville ya chef coutumier akufi bato babomi ye baza barwandais mais lelo oyo tozali soki oye awa na kwamu ezali na 3 villages village ya Kintele tozolobela yango awa village ya Fumunketo na village ya Mongata na ntango tozali bato wana bakomi susu koboma bato na 3 village wana population bakimi bamosusu bazali wapi na kwangu bakimi na kwangu bamosusu moko babengi Kabuba bamosusu bakei na Kinjwanga idepese viva mais bato aboye tokokontinue tovivre na bato bazosakache biso boye mais non yango tozosenga na gouvernement koluka moyen bo résoudre problème wana kuna po bato wana baza bandoki balali te bazali nyonso wana ezali nini ezali plan ya Kabila oyo Kabila atiaki pendant 18 ans mpona koya kozongela pouvoir na ye me ya turo ya bwe mpona koshite tolinga mboka tolinga chef de l'état toyebisaki la bilo tolobi ete nzakomba fulange itungia bakulaka losako ekinyo nzambe soki avertir yo likambo sepela cela veut dire akotala yo seka yebi yo maloba la biso ata boboyi yango lelo jufendele ekolata nzoto pe bokonzeba ete nzambe azali kati la biso na opération Jean d'Arc na opération Sauvo le Congo na opération ya mama Kipavita tobunda etumba po ete totambola malamu tobunda etumba po ete makambo malamu masalama bandeko bangai kolala ezali bongo mabe tolongola mpongi bandeko langai totelema po ete bino banso bokolanda biloko oyo ezali te po ete bato bali na ngambo x to y te bato na bato bakoluka point faible oya mutu po ete babimisa bolumbula ya libanda to bandaki kobeta mbela la bato tolobi ete to batela bakambi babiso ezali lisumu te soki bana ya ndako baswani ezali lisumu te soki basani ningani pe mona simbaki apasoli vert to pe apasoli sani oyo ya servi okoboma mwana yo te mabenini oyo ya muzitu na Martin Fayulu Madidi oyo bango mibale bakateli lokasa pe mondenge bakoye kozonga la te osi lota tomoni bato okutu bafinga baloba mabe bozonga na bango mosali politique ya katuku bianza tala bisike meme biso tango bako interpeller mona mboka Martin Fayulu Madidi pona likambo ya 400,000 oyo nchuchu soki nchuchu apesaka ye pona nini babandaka ko coopérer nini parce que nchuchu abimi lokola rwandais est-ce que bino ekosala bino esengo bota la place nzamba lobaki la président Eli tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné parce que akokaki kokota na ba domaine wana te ndeko biso toya ya kozanga te ngayo na kosenga bato pola ke losalisa passeport na kosenga bato pola ke lokozwa carte na ngai ya banque pe bato bakolaka ngai na vandi na koyeko kelo kolia la sana bapaya te po ete bakabelanga 200 lobeka ke mangala mongongo bandeko langa mama jawa assalamu alaikum na bamizima na ngai ankala kaka Félix ngi ko bana kozongela na ngambo ya soldat du peuple on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera tango mo pepe oyo koya makasi po lobi nde sombele soka bisanga tokosuka wapi boko défendre les sous nini ta la crédibilité ta la ndenge ba ko boma peuple ta la ndenge ba ko boma nation tokomi na suka kabo ya l'homme pour ça message fort oh ils ont des étapes pour être enregistré qui yango kabuya tia yango nyoso mbale message outil États-Unis d'Amérique ndeko akoloba na Congo na banzi ya bobati la biso vidéo na sola kala papa moko to sola kala makambo to sola kala pasteur Didier Sango Mokonzi makambo ebimaka to lobaka la chaîne Libération tobi il y a un sérieux problème Félix a entré le marteau et l'enclume Félix a na kati ya liwa mapona mi balkanisation a ote yango po eteza la malamu soki te likambo lezali tobeta kimbela tobi tozaka bato mitema mabete toyebisaka bino makambo po ete nzambe soka révéler photo ya koyebisa la peuple na ye ba oyo bakondimi yali malamu ba oyo pe bakoboya ezali ka malamu oyo ezali chaîne de Libération biso tokozalaka 17 mokolo moko te po ete tosimbi bendele ya nzambe pe nzambe akotalisa biso pole tala lelo ndeko na États-Unis azongeli même message mais nalobaka na bilo date ezali précis na heure oyo nzambe apesaki tokoloba yango na mikolo mizali koya kasi bandeko la ngai Congo etambola la lolenge ya bato bosala sous d'oreille te Congo etambola na etumba te ya popularité
Congo etambola te po ngai nde na guerre leadership. Congo etambola tozwa bonsomi na biso. Congo etambola tozwa na souci ya mboka na biso ekei mabe. Mboka oyo ezali kitoko te. Mboka oyo manso ya malonga ezali lisusu te. Tosala nde na bolingo po ete Congo ba biso ezwa bonsomi na yango. Biso to bunde tumba ya solo na Paul Kagame. Po yenda linga telema lokola héros. Biso to bunde tumba ya solo po na kolongola 8 troupes armées oye ko s'enrichir na République démocratique du Congo et peuple congolais bali bongo babola kabuya l'homme puissant tselanga vidéo ya ndeko la banzela awande toko sukisa la biso. Bonjour mes amis, de très loin où je suis en train de séjourner, j'ai reçu une vision ce soir, le 16 mars 2023. De très loin où je suis aux États-Unis, c'est un message, je dois le partager avec toute la communauté congolaise. Je demande à ceux qui peuvent recevoir ce message et le transmettre aux autorités politiques, militaires, à l'église et à tout sujet congolais. Frère, je vois cette nuit. Nous sommes dans un terrain de football, nous jouons, mais l'équipe adverse ne respecte pas les règles. Pendant que nous nous comportons bien, du coup je vois, ce ne sont plus des joueurs, ça devient des militaires. L'un d'eux va agresser sérieusement notre joueur. Alors moi je dis non, mais pourquoi nous rêvons? Ces gens ici n'ont plus besoin de respecter les règles. Et je sors, je me déplace, je suis devant un mur, on ne me voit pas. Je vois un monsieur de l'équipe adverse qui vient derrière, qui fait un appel téléphonique. Ne sachant pas que je l'écoute, il dit « Allô, êtes-vous prêt pour l'exécution de l'opération ?» Il lui dit « As-tu cet arbre-là en main ?» Et du coup, dans le songe, on me montre que je quitte là, je vois la personne, mais je ne vois pas la tête, je ne vois pas les pieds, je vois seulement le GP très sophistiqué qu'il avait en main. Alors il lui dit « Va l'éliminer. Nous allons attaquer la population et ceux qui sont allés. » Alors, la suite, c'est que quand nous attaquons la population, nous allons créer une situation où nous allons bloquer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la capitale Kinshasa, par rapport à la guerre à l'Est, ils en sont à une nouvelle phase. Ils collaborent étroitement avec une 5e colonne qui facilitera leur pénétration et leur attaque en interne à Kinshasa. Nous avons des sujets congolais qui ont accepté ces projets et qui travaillent et qui est sur le point d'exécution brusque à Kinshasa. Ça veut dire qu'on veut éliminer une autorité, mais on veut maîtriser la population en sorte que personne ne sera capable de réagir face à ce qui va se faire. Moi, je profite de cette occasion pour attirer l'attention des autorités qui nous dirigent. Revoyez la direction de votre pensée. Je dis à la population congolaise, arrêtons de nous diviser. Nous serons surpris très bientôt par une agression en plein capital avec une approche de changement brusque de la situation. L'élimination d'une autorité est en phase d'exécution. Dis-moi pour ce que Dieu m'a fait voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? De loin où je suis, je vais prier parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je vais prier. Je demande à la population congolaise d'être éveillée. Nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'en avons pas deux. Merci encore une fois, Bolandi Ndekola Bokebi. Bandekolanga Bakimbandiste, Nazalelo Komoko Akoyebisa Bino. Ezali pasi pe mawa. Soki tokozala na se makolo ya papa Kimbangu te oyo aliputa ndenge bilo boko bolobaka. Lelo boyebi makambo ya Félix. Bokopera kila Félix na nzoto yango na échoué bokopera kila molimo te. Bandeko na ngai Nzambe ayaki pola bato ya mabe. Mais bato ya mabe ya lolenge nini? Balobi to examinaka ba prophétie. To examinaka ba parole de connaissance. Ndeko na nga parole de connaissance na prophétie ezali eloko moko te. Prophétie ezali moboko ya ecclesia. Kasi lilobande ezali kobota biloko wana nyonso na nzela ya molimo mosantu. Nzambe atalisaki wuta ebango. Alobi Félix alati ekoti ya moindo, ye moko moindo pe na maneti ya moindo. Tango biso tobetaki mbela. Soki bino bozalaki bato ya malamu, ya mbobo yamba Félix bongaki bo examiner prophétie wana.
soki ezalaki ya solo soki ezalaki ya mabe bolingaki bocontredire yango bandeko na ngai baprofeta baboyaka kaka likambo bongo te po ete azali moto pamba po ete azali na ebandeli te nzambe akoki koutilize ata soso afungola monoko po aloba na oyo ata imbwa kasi esengeli oyoka bandeko na ngai lelo oyo nini ya malamu oyo ebimi na nzela ya Félix Tshilombo soki ezali kaka kofinga te kotiolama te soki elimaka mabe te division ebandi uta kalakala kasi ye nde aye kosele yango pamba te soki ya solo lolenge bolobaka ete Kabila azalaki Rwandais Kabila bandaki kobanga Kagame ya na moi me ya nyatisa biso Kagame awa mpe kaka bandeko ya UDPS babetela Kagame maboko me lelo kaka bandeko ya UDPS babandi koboka Kagame biso tobandaki kolela ete na baye oyo nzamba mimonisami parce que soki bino boyebaka te ngai nalingi nayebisa bino par rapport à Martin Fayulu Madidi qui est Martin Fayulu Madidi po bino boyebi ete Martin Fayulu Madidi azalaki moto nzambe tata ponaki ye mine qui signifie accomplissement bandeko bopesa biso kimia mine qui signifie accomplissement 4 c'est l'accomplissement de la parole nali kozongisa bino na Shadrach na Meshach na Abednego nani ayaki kobimela bango na fournaise Adam n'est-ce pas 4 personnes 4 c'est la parole c'est l'accomplissement Martin Fayulu azalaki numéro 4 na boye ya Martin Fayulu Madidi mvuluzi kimbango apparaîtra ngai kabuya ali témoin bandeko bopesa biso tango boko déranger biso bato bakoloba makelele kabuya l'homme puissant azalaki présent na limité bandeko la ngai tozali kokendela côté ya Rao Bank po soki sembo eleki kabuya koyi koloba linga kokufa na kozanga koyokela ngai na yebisi ye kabuya talanga na miso tozali kotambola na mvuluzi kimbango yebi mvuluzi tenga la yebi mvuluzi te wana moto namona moto aparetanga boye natuni nini wana yo ali nani alobila nga mvuluzi mama akoti na kati nanga directement na bisi kabuya to tambola biso moko te na yebite soki ya bosani yango to tambola na mvuluzi ya kamwe moye patu nanga mituni ya dite na labi yambo yo sali kambu talaka nga na misu poto abiso moko te tozala mvuluzi bande ko to kenda wala eside ya moke bande ko langa bapanze sango bali bayike so bayebaka likambo mutalo ela biso bisi mondela benga nga boyenga na yebite lo kombo yo océan eyeba maka wana na bandi ko diriger marche wana lokola ngai nde organisatrice mais mutazalaka la organisation wana si je me trompe zaka garçon la biso azabana ko loba makaba ba musique wana zaka rappeur wala kombo na yeki mingai o azalaka la président yeli lokola attaché de presse Lexis merci kabuya lompus mais ngai na komi ko benga ba wewa na komi ko zoela batu ba wewa tokeka station ya essence boko ya kala na komi chela bango pe mbongo te mondele moko ateleme na benga c'est toi océan viens tu es journaliste azoela biso bisi mobimba tokota ba journaliste ezali jour oyo ba mama wana misuso ba benganga ba mama within landu bazalaka ekipa ba mama ebele ba bengi ngocéan yaka ngala bango to sala relation wana basa ba mama ya deuxième république ba benga ite mais lokola ezalaka makambo nzambe ngai pela ba mama wana na ba mama ba soki fanya yanga ngapela lingaka kile kokota na nzoto lokola zaki etinda ya nzakomba ezala biloko moko esala kabiso to kabola ka kende poisson mais na sima na yango bango mo baba niko ya ko beanga ba pesinga raison na boya bango pe wana na yate kabuya kuta tombukela kanga po ekenda ka cop to zo misolo miyike na yibi mwa tango pona meka ko sembo ela bilo likamba Kongo ya limingi molimo Kongo etekama na spiritualité tozo bunde tumba ya molimo pe ya nzoto lisungi nde kozanga biso poto avancer mais bino bandeko na ngai nini ekoleka nini ekosalama tozali kozanga koyoka tokowela na ngai nde yende mamour dangola la pesi yombote kabu ya pesa mamour asola la bato wala bakobenga po ete moyena ya mbeyalite ndenge toko kelebola komi na suka po ete kabu ya lobela lexi minute bandeko na ngai mvuluza apparaîtra dans nzoto oyo mukolo ya boyei ya Martin Fayulu Madidi il attendait la République démocratique du Congo
Kabuya Sazarda boy koyo kelanga matalikola linga ko ya na bloquer na likolo boy force wana zaga yanga te senga na ko bloquer tata munyele kwa Kabuya boy na likolo na kanga boy na zongi se ba journaliste ba bise yoka tozala mfuluzi ba comprendre que nzamba za la biso tangu to koma esala scandale bato babima bato baya tozala ka ebeleta ngala kitina Kabuya tina komi na entrée na zongi plein oye komba ki place wana a craqué Fayulu abimi andima te abeza mabele alela parce que bayeba ki Fayulu te Fayulu azaka député a débitionna mais plein oye yaki na face ya monde balobi ekosimba te il faut Fayulu Batouana lelo bazalaka te parce que on se manque pas de Dieu, c'est que homme aura semé le moissonnera. Bande kolango bosantinga nga Martin Fayulu madidi. Botika ko bebisa ye, il y a encore temps azongela nzambe na ye. Akani sa première malobo alobaka ezalaka etala bina za montagne on a ko chanceler te. Nata on a personne a cité Fayulu la bambonga Kabila, personne a cité Fayulu la ba 400 000 ba chuchu yo soki chuchu un Rwandais oyo. Mais aujourd'hui avoir comme mémaillé na plan oyo bonité yé moko pe aboyi ko se sentir que qui je suis à mon popularité et quand Dieu fait comme ça ils allaient comme mawa si Dieu est contre toi na c'est à intercéder pour nous tika nzambe azala bisoto na linga kila côté la banalisme sous mais oyeye makasi je ne sais pas pourquoi cela veut dire Dieu a besoin encore ya Martin Fayulu Madidi azonga la droit chemin bino bato ya mabe bolongwa pembe na ye mutula lukala ndenge na ye pourquoi il faut lier la muto Martin Fayulu Madidi pourquoi il faut commissaire le quoi commerce moko boy pourquoi bolingi bo baby sela ye etumba na ye ya nzambe o yazaki na kati na ye pourquoi bozo longola ye pourquoi bino bolinga ko baloko muto boko boy aokele ko lesa kabino et aujourd'hui ce qui lobby le quoi de muto atangi lobby se batangi akoza l'interpeller et après bon moni place oyo bolinga bo komisa combat ya Congo et peuple lokola bozali ya nzambe bozala pene kuti ya nzambe mais na yebisa ki bino peu importe dimension ya mabe boko ko sala na Congo Dieu est là à côté les mains ba diaspora bo soutenir combat à wana Kinshasa bo lokela biso ba interprète nous sommes là numéro Bruno benga ka bo benga yebo pesa biso mbongo ba baza na numéro langa so ba benga la pesa bango kombo parce que jusqu'au preuve du contrat la za ba identité te na ko pesa bango kombo bo tinde la biso mbongo to ko kende ko déguerpir de Nikadima soki to mbongo te ko salama te soki to mbongo o ekoki de Nikadima il faut longwa to ko nzeba bongo te na on de la solution. Merci encore une fois la Kabuya l'homme puissant échange par l'équipe qui gagne bo bakisala kayema boko pembe merci. Kabuya l'homme puissant motonde moto te tikanzamba pambola. Merci encore une fois na Gloire Ngoma Misapi électrique. Merci na papi directeur recherche stratégique pesango mokonzi pareil monsieur Bangai na Alexis Pezatango baibanga on est toujours ensemble que Dieu bénisse Big Daniel Ngenda maman d'Angola la mokité na Florence Matondo Mido ma pour amener Angola la guerre la peur plutôt doit quitter nos esprits la patronne à mort nous vaincrons bye bye na number 1 au CR de la presse JKM.